Nsambu za mfumu wetu Yesu Kristo, yezola kwa nzambi wa seditu, ye untwadi ya mwanda velela bika wakalaga yetu tukao kwa yelenvu, seye mwane mwanda velela. Amen. Na kumbwa tata mwana pe tata mulimo santo, tolanda ki mate na biso ya tata pasteur mutate ya kibiso abandela ki na banzembo ba Yuda ake na mibeko mikanda na ye ya suka toyoka kitobo mbato salila po mukolo wana tobika. Lelo eza mukolo munene ya kokanisa pe mabondeli pasi ba papa ba monaki. Oyo nzela tozo kolanda ezali nzela ya solo. Tata molimo santo ayaki pona kobikisa biso. Bakangi bakolo ahozo kende otikeli biso nini ya lobi Bible. Makambo nyonso eza na kati na Bible. Bongo banzoto na biso kolia na biso azwaki nzete ya linioko alakisaki pondu. Makambo nyonso tozomona lelo ye moko atikaki kolakisa yango akei. Ndenge papa kulutu akangamaki musala oyo asalaki na boma mundele amonaki keno eloko nini tokoyebisa ye po ete osengi nini na maso osengi olingi tosalela yo. Wana mundele apose question ye alobi opesanga nzela nakende otala mama na nkamba. Nana bonsani te ke famille ezalaka mama azalaka. Ye alobi bengisa bango balobi bengisa kaka yawa na bandeko na yo. Esika wana nde papa Mfumalongo asalaka voyage na Angola na ndoko na ye tata Biankabila. Kuna nde papa na 31 amonanaki na Zinganku roi Zinganku basololaka makambo mingi ya mama Kimpavita. Roi Zinganku asepelaki mingi komona papa mwana tata Kimbangu sololaki makambo mingi. Voyage na ye ya liboso na 31 dike asilisi voyage na Angola ndango azongi papa kulutu papa Kisoloki pe tango anasengaki mama Muilo na papa Mfumalongo na papa Mfumambanza bakende kuna. Kasi na place ya papa Mfumambanza ye atikalaki ndoko ya papa tata Biankabila nde azwaki place ya Mfumambanza. Mfumalongo akei mama Muilo akei tata Biankabila akei desika Mfumalongo akendelaki na boma.
kuna nde atikalaki mpona kotanga na 33 azaki na 15 ans elakisi ke ye mpe ndenge papa Kimbangu alobaka alobi na mfuma mbanza bandeko na yo bakokende yo kotikala libela wana nkamba. Papa Kurutu tango akokisi kaka 54 te makambo oyo alakisaki na babindele ndenge bafingaki makaka bafungola nyonso ya biro eza kofungwama lisusu te. Babindele bamoni nani asali likambo boye tala likambo esalami na site na magazin na bino te oyo afingaki bakangaki ye bazongisa ye na poto. Kolo Yesu bayekoli nyonso babomaki bango. Jean nde azalaki na boloko ye nde atikalaki na ile. Kolo Yesu ayokolakisa ye mokili ya sika mboka ya sika temple euti likolo ekiti yango ya balakisaki ye na 56 oyo tolobaka nini na 56 bolingo ya 56 oyo emonaki Yohane. Kolo Yesu alakisaki ekitaki na bango be ekitaki epa na biso euti na likolo ekiti awa na Yerusalemu. Yango wana baflamand bazwaki batayo ya mbanzongungu bayaki mpo babebisa ndako oyo toza nango zoko ekitaki na molimo. Batayo ntango ye na nkamba bango baye na nkamba bakomi komonela yango na Kimaza babengi wa manevre de Kimaza. Soki mpe bake na Kimaza kuna bakomi komonela yango na nkamba mpona nini na Kimaza leki ya bapapa mama Ntsiludu akenda kobotama kuna na Madinga. Misio oyo yayelaki mama yango wana makambo ezali ebele oyo eza kolakisa ke to néglige te. Soki bomoni ke biso bana mfuma mbanza totelemi nango makasi mpo likambo sika ezali babatelaka yango. O nkamba eloko ezali te nini ezali kuna te eza na Bible. Kolo Yesu alakisi yango na Jean amoni ke mokili ya sika mboka ya sika tempelo ekiti zako yango oyo yango mfuma longo atunaki eske ekuta likolo ekita mpe totonga na maboko biso bandimi tolobi te totonga paske na kala omemi masumu na yo oke na ngombe balimbisi yo oke na meme balimbisi yo biloko nyonso balimbisi yo mpe oza na ngombe te oza na eloko te okolimbisa yo ndenge nini oza na 100 francs 1000 francs oyo kaka oza nango ozotia na likambo ya tata Nzambe akomi kolimbisa yo. Biso tozokotonga lingomba ya tata Molimo Santo bapapa bazokende balobi Yerusalemu yango wana botikala kotonga Yerusalemu. Tozoyoka makambo ebele na bapare ya bato ya ndenge na ndenge tolanda te
bakoko balobaka ata matoi na yo ekoli kasi koleka motu te. Biloko ya moi lia na yo kasi liloba baliaka te. Biso moyo to négliger likambo ya nkamba ya botongi Yerusalemi moyo ezali te. Tomoni deka Yesu mwana mibale ya lingomba eseka mwana ya liboso enseignement nyonso tozosalela po ete ozali mondima. Ntango bakonzi balobi tokende na Yerusalemi tokei tokabola badate tatu oyo papa asalaka accident deka Yesu azangaka te ayaka. Mpona nini tozalaka na pasi oke na hôpital na dispensaire nani na koyamba yo kasi oyo ya biso moko so okei bayambaka bato nyonso ni osambelaka na biso ni osambelaka na biso te bayambaka moto nyonso. Alors oyo ya papa Mfuma Longo oyo tolobaka le 9 toyebi yango wana histoire papa asalaki accident na lokulu elelo oyo nde mokolo ya kokanisa pasi ya Mfuma Longo na 58 40 ans ya papa Mfuma Longo. Miracle wana nyonso emonanaki ye azali Nzambe. Makila soki etangaki mpona kolongola biso na pasi na bolimbisi epai ya tata Nzambe. Soki tata Nzambe alingi abebisa mokili kolo Yesu akoloba limbisa bango nakendaki kokufa mpona bango. Bapapa mpe balobaka limbisa bango makila na biso etangaki mpona bango. Basicatrice na banzoto na bilongi kendaki nango yango elakisi ete mabondeli oyo lelo baza na lokulu bakozomona biso en direct. Babondela bango fo ekomana na nkambo ndenge tozalaka province nyonso bavile nyonso bacentre nyonso bamboka nyonso basangani kuna. Même Kinshasa capitale ayaka baza kuna bazobondela mpona biso mpe tobonga. Nde yango tozosenga ete tosala mosala oyo ezali ke mosala soki emonani Nzambe asepeli tozwi mapamboli. Tozotonga sikoyo memorial ndako wana soki lelo te soki lobi mabende soki ye tokoti na mama likambo bambula ntango ekobanda tomona ke na elanga nde tosalaka mosala emonana emata likolo tokontinue kosala na elanga nde mosala emonanaka. Biso toza na se ya mapapu na bango ya bapapa oyo nyonso tozosala bazokanisela biso mpe molimo na biso ebika. Soki na lopango be bamameme babimi na lopango kote wana balion bamonani baleopard bamonani bakosila be bakosila te bakosila ndenge nini bakosila te oyo bakosila bazali oyo mpe bakosila te bazali elakisi ke lion léopard baza ya kokangama. Soki Ajax azali ayemila biso nzembo wana papa Nsimba mpaka dike boza wana bino mibale nayebi te ntango ya président Mobutu balion na jardin nayebaka siliki babengaki nani akina okitisa bango
Nada hebi lisolo wana. Eza ya kale. Mikro ezoyoka na te, bazoyoka te ta bazotunana. Bali te bazotunana. Donc bato nyonso bavane bazoyoka te. Po bavane na se bazoyoka te. Po eza bino mobabena. Oyo ayebi bato ya kala. Ntango ya président Mobutu. Balio batomboki na jardin. Esika aza kobatela bango. Tosala nzembo. Kosifayikisomeso Munafonda memase Kanti Yesu afwira mameme Kale ni moya kulako Kosifayikisomeso Munafonda memase Kanti Yesu afwira mameme Kale ni moya kulako Alleluia Yesu ifumu 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 Dilungani nyongo ya vovandu mwase Vokanu moningosi wongako Muluvambu zakangama Dilungani nyongo ya vovandu mwase Vokanu moningosi wongako Muluvambu zakangama Alleluia Yesu ifumu Alleluia Yesu ifumu Alleluia Yesu ifumu Alleluia Yesu ifumu Bino misatu bozaliwa bolo bananu tayoka. Merci papa pona kopesa biso maloba na kombo ya tata mwana pe molimo santo histoire oyo ya lion te léopard ndenge lobi na tango ya président Mobutu atikaki yango na nzala c'est-à-dire asalaki yango exprès tango ekomi na nzala ekomi na kanda makasi nde abengaki bakambi ya mangomba na tango wana ndenge histoire toyokelaka yango abengaki na église catholique ezalaki na tango ya papa Malula na ba protestant ezalaki tata Bokele Yale pe na église kimbangisi yemei papa Diangenda kuntima nde abengaki bango alobi mkoi na ngai ekomi na nzala makasi yango na sengi bino bokende kolesa yango nde babandaki na église catholique tata Bokele Yale plutôt papa Malula alobaki ke oyo ezali impossible
donc aboyaki na ye abangaki donc biso tokoko sala yango te nko yazali na nzala makasi boye nyama ya makasi nyama ya yauli ngana kene kolesa ye aboyaki na ye abengi papa bokele yale ya ba protestant ye pendenge moko aboyaki monaki ete nko ya kokanga ye akolia ye lokola azali na nzala nde president Mobutu asengaki na papa Diangenda kwa kokende kolesa nyama wana o ezalaki na nzala nde papa akendaki afongoli porte lion yango moko efukami papa abandi kokarese yango kolembisa kanda na ye pe abandi kolesa ye bato nyonso bakamwaki donc zongi na ebandeli ya mokili ndengo salaki biloko nyonso pesa yango na pouvoir ya mutu ako domine yango ezalaki na kanda te ezalaki koboma mutu te me ya na ntina na masumu na biso donc elakisi polele te na bakambi nyonso ya mangomba mutu azali na pouvoir ya makasi ezali papa Diangenda mokambi église kimbangiste donc elakisi ete pouvoir ezali na lingomba kimbangiste pe elakisi polele te ye papa Diangenda nde azali nzambe tala papa mayetoko koloba na histoire wana. Merci papa, na yoke so maloba. Ndeko nanga lobi. Nde lion wana tonkosi wana laki na nzala. Na nzala wana lokola asilikaki makasi nda abimaki na cage. Abimi na ndako na ye. Bato ko banga lion epimi lion yango tout ça. Nde na ninga balobi Monseigneur Malula akandeki na Monseigneur Bonani Bokele yale wa protestant ukwa ko selo mo tempo ete lion atika ko tia mobulu azwa na cage na ye papa ngena lera komika ka wana lion yemuka fukami papa Diangenda sele manso na kibonzame na ye ale wana zongi akoti na cage papa na mukuse ndia wana. Merci. Nzambe na ngai tata Molimo Santo envoyé spécial et en colonne biso Yesu Christo sa divinité papa Simon Kimbangu Kiangani na pesi o merci na ndengo pesi biso maloba ndenge ba revenant balobi ya solo ezali ndenge wana kasi na ko bakisa boye ya solo banganga nzambe wana chitu oya mupe na koloba kaka donc aza kumona papa Diangenda lokola moto kaka ndenge wana et puis aza koloba makambo mingi ebele ya kitoko te pona papa Diangenda président de République aza koyoka nyonso wana Bokele ale kutu aza koloba mingi te me yende akoloba donc akumona papa Diangenda lokola moto kaka ya ndenge wana makambo wana pe komaki na matoi ya président sikoyo président abomaki balio na ye kuna mongala azaki na balio kubokola abomaki bango nzala 2-3 jours bako liate yebake nko ya lete parce que bazako lesa bango mikolo nyusu kupesa bango banyama bako bwakila bango bako lia mena nzala ndenge wana sikoyo abengisi papa Bokele yale papa Malula naye papa Diangenda tangu bakomi kuna alobi ngai bantambwe na ngai baliena nute basana nzala mingi alors na bengi bino po bolesa bango parce que bazalaki kokangama na lupango ya bibende bakobima te alors abengi liboso tata na biso Malula
Bon, kota na lupangu oko ndo lesa bankoi na ngai. Tena kukukati. Mikwana mwayete. Nakuta kunayo. Na lesa. Titi. Oh, ukukukati. Oh, nakukukati. Bon. Abengi papa Bokele ali. Boyo kende ko lesa bankoi na ngai parce que badena mte mikolo misatu bo. Président nakukukati. Nakuta na mpango na lesa bankoi. Titi. Nakukukati. Bon. Abengi papa Dangena. Omo, akupenga omo. Bayeba ki? Joseph Kasabobu, Joseph Désiré Mobutu, Joseph Dangenda. Bayeba ki? Omo, keno lesa ngai bakoi na ngai. Papa Dangenda koti, koko, afungula lupango. Nkoyi, yebaka nkoyi alete mikolo misatu. Tangu atali papa Dangenda boye, nkoyi afukami. Bokele ale, Mobutu, Mandula batakutana. Nkoyi afukami. Papa Dangenda ake akarese yasimbiye boye papa. Akamati biloko bandiko lesa ya lesa sili. Ali. Atiki abimi. Président Mobutu atuni boye. Na bango mibale wana. Papa Bokele ale na Malula. Ye azali nani? Réponse zarakite. Moni ye azali nzambe. Bomoni kasi ezali mawa mingi. Makamususu mwaina lobezate. Bon. Bona kolo bakaka. Vwanda. Tangu moko pufi. Ndenge toyoka kiba tata misipe balobaki awa. Ya soto saraki. To betilie miziki. Avant que kufa papa Dangenda lobi mutu moko boye mukonji boyo kaka sango. Et puis après toyoki sango pe akufi. To kendeki na kisasa to petira ki miziki. To bani na stade ya 20 mai wana ti to kamati Hermès ti na cathédrale no Notre Dame boye biango na lobi. Boye bikaka. Notre Dame kwenye ya Sainte Marie. Betie miziki ti. Miziki wana batata mama ezali mawa. Ezali ba fimbo moko ya molimo. Mutaza ko betama. Biso mona te. Ezali ba fimbo moko ya molimo. Yangwana na sukisi kaka wana ndenge ba reverend balobi esali ndenge wana memo buto tunaki bango ye azali nani azali nzambe mais bato mokili na yebi te soki virus ekota na mutu moye penza bandima makambo eza mawa mingi nzambe nanga Tata Molimo Santo, Papa Simo Kimbankiangani, la pression merci, na devo pesi Kamaloba. Merci. Merci beaucoup. Na kombo tata mwana pe tata Molimo Santo papa nazaki na bureau tozo sala mwa musala moko limisanga na yoki yango tango naza na bureau yango na ye mbango ndenge bambuta balobi likambo wana ezalaki ndenge wana mais moi
rectification moko ya moke ezali. Donc ezalaka boye. Tata oyo aza kolesa ba lion asalaka erreur. Akangaka porte ya monene, mais porte oyo ya moke ye atikaki yango. Akamati misuni apesi ba lion. Tanga apesi ba lion tango babimi bamona na ye na biloko. Ale balandi na luye po lion alingaka eloko ebusaka. Tango balandi ye ale bakangi ye babu ndenge agangaki bagarde corps ba ye na nini bako yebisa président chance que président zalaka bako yebisa président ndenge tofandi awa tato alesaka balion babomi ye baleye déjà président ayaka na kanda abomi ya liboso abomi ya mibale me atali lion wana oyo wana ya suka ezali lion ya sakanaka na ye po aboma ye esalaki ye pasi abi non lokola porte ya monene eza ya kokangama tika etikala ndenge wana nabenga banganga nzambe baya kokangelanga lion po lion oyo aza nanu mwana moke lion wana azaka donc coriace mais azaka moke tala lion ya monene lion wana yango wana Mobutu azalaka kosakana na ye l'air nyonso soki babengi ale ake kosakana na ye mpona force na ye me ndenge abangaki amoni ke balion déjà bale mutu ye abi oyo akomi na niveau mosusu nde abengaki Bokele ale ntango abengi Bokele ale ntango ye atali kaka abi président oyo eza makambo na biso te benga papa Malula ale abengi Malula tanga abengi Malula tanga komi Malula nde mutu alobaka abi papa likambo yo eza likambo ya biso te likambo ya son éminence pa Mobutu albi yo bino boyebi ye abi son éminence c'est le plus puissant de notre époque ndenge Malula lobaka po ba garde corps wana balobaka makambo wana toyokaka ngo na matoyi na biso abi c'est le plus puissant de cette époque dans ce monde c'est Diangenda Kuntima président Mobutu wana papa nano ayete président Mobutu albi ya solo Malula lobi ye kaka muta okoka likambo ale président bengi ndoyi yaka makambo na yo ezali awo nde papa Diangenda asekaki abi na kei pona korépondre Mobutu na likambo munene za kuna banyama na ye batomboki déjà na mokoto bayebaki ke papa azokende kuna banyama ya président Mobutu batomboki lera komi kuna pe papa azelisa ekutu te ntango abi ndoyi abi nayebi makambo nyonso ese pa wapi abi kuna na jardin na ngai ntango papa na liboso Malula na nsima Bokele ale na nsima Mobutu na nsima titango bakomi wana papa alobi bakle nango po badouble de clé ezalaki na mutu wana oyo akoyaki mais oyo ezalaka ya Mobutu azalaki nango apesi papa ye moko mutu afongolaka porte wana ya monene afongoli porte ya monene azongisi akangi yango l'air kaka lion amoni papa ndenge bambuta balobi lion afukami papa aseki papa bengi ye mon fils lion mbala moko akomoningisa mokila papa ye asimbi ye mibale deja balion bakufa baza wana bosali nini eloko nini etombokisi bino alobi boye moto oyo akabelaka biso biloko asali biso nko tosali 2 jours tozolia te lelo 3e jour yango wana toleye pamba te asalaka ngo banda kala tosupportaka lelo mpe yango wana toleye ale papa kamati lion wana azongisi ye na cage au 2e cage epai bazalaka akangi porte abengi président kota président Mobutu alobi na niveau lion wana komi moyen eza te namoni papa
bakisela yesusu biloko po bakisela biloko lokola tikali ye moko papa alobi bopesa biloko ale bapesi biloko lisusu ya ebele papa azwi afongoli deuxième cage akoti kuna mpenza pa ebandi bafandaka ale akangi abandi opesa ye moko papa azolesa ye wana jo azolia ti ntango esali bongo papa ale abimi albi mon fils kosilika lisusu te oyoki lion aza kondima bazosolola papa azosolola na lion ti esali bongo papa ye akangi deuxième cage aye pa mobutu bakaka na libanda même na cage ya monene babangi papa ye wana ale akangi su premier cage akamutu bafongola azongisa mobutu atuni di bino penza boza penza batanzambe azotuna sikoyo malula na bokele bino penza boza penza basali ya nzambe bokele ale alobi papa président biso tokambaka kaka mangomba mais epai mangomba ewuta toyebi te tokambaka bango kaka mpona bolei na biso papa tokosala nini toza na bafamille toza na bandeko ale bokele ale alobi bongo papa na biso malula président malula alobi makambo banyama na ngai ekipaka nga te ngai batinda ngai nakambaka kaka bato banyama te donc moi na mukuse kaka likambo wana papa na kombo tata mwana molimo santu elikelaka ndenge wana papa zwi papa diangenda alobi ale bino bobima nalingi kutu komona bino te pamba te soki bozali kaka wa ndenge bokosaka bana na ngai bapeuple na ngai kokosa ete bino boza basali ya nzambe bino boza basali ya nzambe te ale bobima ale bango mibale babimi bayambali na papa bakoti na masolo na bango donc nakomba tata mwana molimo santu lisolo oyo ezalaka ndenge wana amen. Merci beaucoup. Merci Bambuta Bokeno Rovanda. Moko atikali? Papa Elebe atikali, hein? D'accord. Merci papa. Nakomba tata mwana molimo santu. Nzambe nanga merci pour na maloba. Juste une phrase ya suka. Avant papa a quitté Bobutanga à Koti, na case, effectivement, à Fongoli, yemoko soki akangi akamati Fongola te na poche. A Fongoli ba case ti ndenge moninga lobi, soki a Fongoli à Koti, akangi ati Fongola na poche. Mais tango ye abimi na ba Fongola wana, apesaki yango na Mobutu. Mais phrase wana eza très importante ya suka. Alobaki na eboyi. On ne tente pas Dieu. Ba mekaka nzambe te. Tango alobi na ndenge wana pe assis. Sima na mikolo pe nde bapesaki médaille à grand cordon de l'ordre national de Léopard. Merci. Merci beaucoup. Tolandi nzembo tolandi pe oyo Bambuta balobi na nzembo tolandi likambo ezali wana tata nzambe asali mokili asali biloko nyonso na mokili na lendi abandaki kosala biloko nyonso na vendredi asilisi oyo ya lendi ti vendredi merci ezaki ya maloba oyo ya samedi nde asalaki mutu oyo asalaki Adam mama Eva asalamaki après
Mais biloko oyo asalaki ya lundi ti vendredi mokonzi nango moto yo moto bapesa pouvoir. Adam nde apesaki kombo ya biloko nyonso, ezala mai, ezala banzete, ezala matiti, pesaki bakombo ye moko. Mabanga biloko nyonso kaka na mokili Adam tapesaki kombo. Elaki ke mokonzi na nyonso ezali yo moto, pouvoir nyonso bapesaki. Mais lokola Adam et Eve babebisaki biloko nyonso ekoma mayele. Yango mfuma longo alobaki ete tosala makasi, tozongela place na biso ya liboso. Soki tata atini yo likambo, respecte, salela yango. Yango biso tozoloba ete tolanda bata oyo batata batikelaki biso tosala yango. Tobebisa te, ozali responsable, ozala mayele nini tozokoyelela. Biso tozali bana nsuka. Mwana nsuka ntango nyonso balengelaka ye, babatelaka ye. Banzembo tozali koyemba, mabondo tozali kosenga, makambo nyonso tozosenga po ete papa alobaki nake kozwela bino eloko wana. Kasi polata saki tosenga bolimisi na lisumu oyo Adam Eve basalaki. Ske bayibi Adam mutu mwindo, bakonfirme yango mokili mobimba mutu mwindo. Bongo biso batu mwindo soki tobebisi su na ntango oyo bapesi biso pasi. Lion akena kofukama na papa ya ngenda, bamoni ke aza mutu ya ndenge mosusu. Biso tozo néglige makambo de gomba mingi, kasi biso totelemini mpo na nkamba botikala kotoka Yerusalemi. Nyonso soki tobongi Yerusalemi, mokili mobimba bakoyawa. Yango tozomona tour par tour bato baza koya koniata mabele oyo. Mopaya soki aye na mboka na yo, lesa ye, lalisa ye. Paya wana komona kusepela. Biso pe Yerusalemi, musala na biso koyamba bapaya, kolesa bapaya, kolalisa bapaya. Posa na ye ayeli awa soki azwi mapambo kuna kokende pe ake koteya baninga bato pe bakoya mingi. Yango tolobi papa mfuma longo atikeli biso makambo mingi tokokisa yango, et surtout oyo ekangamaki na 5 mois awa. Bamisie bayebi ebele, Yerusalemi bayebi, bato bakonzi ya nkamba bayebi. Yango tozoloba ke tobebisa te Yerusalemi. Mabende koya lelo bie lobi ba volontaire tomipesa tolongola nano likambo ya memorial. Nga nayebaki nango te. Ntango bapapa batiki biso, ofuma longo alobi mikanda yo yango oyo. Ntango natangi yango bankole nyonso bakangama 37,000 familles baza na kati. Kasi ndenge tolobaka mingi bakenda kuna bashanjaki mango bana bango, mingi pe bakenda kosala commerce na bango, makambo yebelo nango. Me tozolanda oyo ezala mikanda papa atikaki. Mpo na bongo biso bandimi totelema na likambo papa batikeli biso. Na 59 wana papa na mama mwilo bayokanima. Sikoyo awa nango mikitsuka ba protestant bazalaki, ba katolike bazalaki, ba mboka nyonso presque bazalaki. Bazokende wapi na gombelu tete na ba protestant.
bamissionnaire balobi biso tokangi bisaka na biso tozo kokende mokonzi na bino aza koya yango na konzi bato oyo bazosambela kuna direct bachange bakomi bakimbangisa ezalaki bon na 60 tata kimbangu mpo aye kuna nyonso emonani ke bamindele bake na bango elakisi ke yo likambo eza na maboko na yo kasi bato baza kokomprendre te ezaka ya lingomba tobebisa na biso problème eza te ozi likambo na tata Simon Kimbangu moke tozalaki nango yango wana mpona mokolo ya lelo na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. Bika twakubikeno moko twatonda lusia musu tutambuli kwa tata nzambi munkumbwa se mwana tata mwanda velela munkumbwa se ye mwana ye tata mwanda velela